Capage TV. Capage TV. Oui. C'est une famille que je respecte beaucoup. Et sa famille au Baebi Penzambe. Oui, tant kende to fanda ozo solana mutu net ba aska on ozo sentir que mutu ayebi Nzambe. Ça je vous dis la vérité. Et ça bano ba koli na liloba, pe ba koli na crainte de Dieu. Et ça moi noyo afandi sipe maram na Nzambe. Mais il y a un problème, il y a un problème. Le problème c'est quoi? Oyebi lelo batu mingi baza pousser mingi na monde à ténèbres pour na okende ko détruire batu baza na biloko bien kati na bango. Amen. Surtout bétoile. Panzani na ndenga mukete bino moko bozomo na sambena donc indi mabe mingi akoloba kutu eza te fuga pena donc ma pro déclasser na ndenga mukete bokozwa bilili kaka na pokwa bakufi déjà mibale debike kona cercueil moko a sacrifier bango côté na yebi misa sauf yes ouais côté na bimisa sauf akiti pena bon à suivre l'essentiel bomoni pena événement. Mais naninga ko benda matoyi na bandeko muke. Ezane loko moko te o esala maka 100% et pas nzambe zala comme un enseignement. Dieu est en train de nous enseigner. Le lo est comme so ozana mutuka te moi se kolingote. Mais oui, so ozana jipite ou bien moi mutuka netu ozana mutuka no wana et lala wana moi se kolinga yo te. Mama since komi pas si to sala nini siko makamabwe ezanza meda zote ya ba obatikali. Ce n'est obi tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. De l'or, ouais. L'ange, le diable se déguise toujours en ange de lumière. Yo moni mutuko lobina ke no mata. Nazi muta mutuka. Lelo ba fi ba boya ki copinage. So ligi fi on la copine na olingate. O l'exceleta. Ba koma olinga ba lenga ba poche bele. Ouais, ba ka préparer papa bosina ni. O bango ba boka ba terme so ki lamba lelo buki lelo. Mo te bango ba la ba buki bango lelo. Aska soit forte na yebi obi mwana na solo belaye et lobi te ke pona te eza bano na ndenge mabete éducation fanda bana mama na biso langi ya couple langi ba aska wana baza bano baza enseigner alenda eza bitumba akolonga me akanga matoi amuta mabondeli oui akota mabondeli nzama confondre et surtout libalo babundisaka eza libalo ezalaka na makamba bien kati nango. Habillez vos enfants de la tête aux pieds avec des vêtements à la fois tendance et confortables chez Kimiti. Chez Kimiti, on craque volontiers selon la saison pour une robe, une jupe, un short, un jeans, un manteau, des chaussures, tout pour une silhouette enfant, tantôt chic, tantôt décontractée. Et pour compléter les looks des enfants, Kimiti vous propose également des accessoires enfants parfaits pour le quotidien. Retrouvez-nous au numéro 22 de l'avenue Taboulé, ex-Tombalbaye, référence Rond-Point Mazière, commune de la Gombe. Pour tout contact, appelez-nous au +243 82 81 43 835. Si l'on réunit confort, ambiance musicale appréciable et bon cocktail, cela débouche obligatoirement sur un bon cadre. Sleep Lodge vient à répondre à vos attentes. Avec un flat hôtel répondant aux standards internationaux, lounge bar chic avec un cocktail subtil, boîte de nuit branchée disponible pour vous de vendredi à dimanche. Sleep Lodge vous offre également un restaurant avec un large éventail de cuisine du monde à choisir, des plats exquis. Venez déguster une cuisine raffinée dans un cadre unique. Retrouvez-nous au numéro 6C de l'avenue Ngouya, chaussée Lumumba, 12e rue, limité résidentielle.
Pour tout contact, appelez-nous au 089 65 00 15. Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et des prestations de services. Toza wana pona kosunga to pe ko aider bandeko nyonso baza na difficulté, quel que soit na poto to pe en Afrique. Congolese Progress met à votre disposition les agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors normes et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongo kendaka na poto, oza na besoin ya ba construction na yo esila, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres. Service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. Capage Télévision, merci d'avoir oignon soiseau l'andabiso, vous êtes partout dans le monde, vous aussi payez la prédication n'abiso, tant biso toloba. Tango yeswa koya koka matabandimi kelelo ekobeta. Pala la 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 la. Buka mwanga na sala chronique pona côté ya libanzambe to kima ba bato to baba pagano te to zana ba poto te ya bon libanzambe. Juste juge nzambe. Juste juge nzambe bato belé bazo komela mosana nzambe ba mama surtout oyo bazali ba fanatique ya bat misusu o bazali autre que ba fanatique ya Cynthia na osenga bino bozala vraiment na respect ya basali na nzambe o bazali hors mam na biso mosali na nzambe pe papa azwandi azali vraiment na posa ya respect belé soki mam na biso ya ba YouTube bo traitant entre ngamoko Votre kolanda ba invité derrière le dos et ça vraiment bien été dans respect pour biso vraiment ba kino to rana respect et surtout ba maman au ba va na diaspora ba maman nyo sauté mais la plupart en tout cas légèreté manque à respect et ça vraiment moi casse on a message na pesi de ba fanatique au bazali autre que ba au batala Capage Télévision. Bref, eza né à sikatozo kende ko banda eza né à sikatozo kende ko clôturer to za na nzambe to forcera mutu maté até parce que nzambe a pesi so gratuit tozo pesa gratuit yo rolanda comportement mo sel nzambe te mo rolanda o nzambe tie kati na moto pour na prêcher la bonne nouvelle. Tous en a prophète Jean Bontongo. Boni papa et bienvenue à Capage Télévision pour une fois. Oh, ben, madame maman Cynthia n'a pas molenza menengo ya mbinga na za bien sauf ka yonde la moni oza un peu fatigué pour ndengo za la karamoto na dit lelo maman ubeza concentration. Teza concentration to bandana non boye so tozo solo na ba yeba biso o ezali balingara biso ba abonné ba o bakisa mandeti na film et puis merci vraiment infiniment na ba o bazana biso. Papa to moni nenga lobaki pena makambo etali politique que d'ici là to komona makambo ekoleka sur le plan politique. To tient entre parenthèses to koya wana ndenge nini test na biso et puis message na biso ya makambo etali femme pe mari de nuit. Test na biso nezoleka très bien à femme pe mari de nuit. Ezotambola kitoko pe bato belé ba se retrouver nango. OK. Nangola nzambe bato belé ba se retrouver nango. Omoni Bible zoloba na biso lobi tango ba problème ezalaki mikakatano ezalaki bato bazaki na ba difficulté énorme mais tango quand les gens ont pleuré et quand les gens se sont mis à se lamenter, ils pleuraient pourquoi tant de problèmes, de difficultés, de blocages par-ci par-là et la Bible dit Dieu a entendu ces cris. Et quand Dieu a entendu ces cris-là, Dieu envoya sa parole.
Et la parole là, c'était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Voilà pourquoi ces messages est fondé dans le livre d'Ésaïe 41. Pardon, 61. Et quand nous regardons dans le livre d'Ésaïe 61, en lisant cela, nous allons comprendre que tellement que ma belle est qui va dans la prison de Boumbu, il y a Satan. Entre autres, mari de nuit, femme de nuit, esprit autrement dit, esprit succube, na incube. Moni, succube na incube, ça veut dire mari de nuit et femme de nuit. Et na batumisu sami sa tout baki sa ki tolobi o basaki na ba démon géant. Hein? Et ça na basi pe mibali bazana ba démon géant, de mort, c'est-à-dire démon géant ayaka te po tonga mais pour détruire. Okay. Et ça na batumisu sur la 4e position on nzamba ye ko révéler après ezali bato bazana ba puissance ya masturbation. Donc masturbation et kangae. C'est une puissance. Derrière cet acte là, il y a une puissance. Derrière mari de nuit, il y a une puissance. Ainsi de suite. Et message on a lobby batu mingi ba se retrouver nango et yango désoleka. Voilà pourquoi tu se présenter na bémission na biso comme ba homme de Dieu au tozali nzamba pesa biso mandat ya délivrance. Surtout ça parce que ezaba kamoko oyo n'importe qui tenda benga ma teleme. Voilà pourquoi mon amutu mususa kende ke église. Mais azako se masturber. Et à l'équipe na délivrance c'est le quoi les zongaka. Et l'obité que ngouye zangi place azo kenete ngouye ali nango. Mais le problème c'est que est-ce que abiangama les gens, nos frères et sœurs qui se trouvent en Europe actuellement ou aux États-Unis ou au Canada, ils savent ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire quoi? Même dans nos santé, hein, il y a certaines maladies, différentes maladies dans nos vies. Peut-être tu as un problème d'œil, lissou, hein, ou d'oreille. Vous êtes un généraliste. Mais un médecin qui connaît la matière a recommandé chez Muto ya za muto alisu ou bien babengo orel les abato batala ka misu mato et tout ça angine babengo ba orel donc a kotindo ko muto spécialisation na ye ou spécialité de fandeli wana yako babenga ka spécialiste en sikoyo na délivrance spirituellement na makomo na nzambe mama Cynthia mutako sakabinote biso tout toza ba pasteur toza ba prophète mais chacun de nous a sa grâce au comment na muto muso za commerçant yo pe commerçant. Je peux commerçant, mais le lingue a causé de la commerce na bino ekeseni. Donc ekeseni te po o ana yebi mais ana grâce moko boy. O mona romole mutu mususu a commerçant masuka na tomate. Musu a commerçant asuki na ateka kasoki banyama. Mususu a commerçant ateka ka ba avion. Mais bango to baza bako ba commerçant. Donc niveau par niveau. Bisu mo pe ba pasteur to zabo za ba o nza mabenga na délivrance. Na ba benga na délivrance te. Ok. Mais ça pasteur, il y a un message que tu as bon on a dit que tu as délivrance. Délivrance au pasteur à Bengama et ça vous chasserez les démons. Mais délivrance que le colon la mutu na monde à ténèbres obi misaye ah maman voilà et ça la kangolo ça matcha le kola basali. Ok. Déroulement à Makambo ezoleka na kati ya mboko lobaki yango déjà et puis lobaki en plusieurs fois bato diable akanga misu na bango pe matoi na bango ba ko commenter ba lokuta ba pasteur a lokuta boy na boy en tout cas na sûr que bango ba opé son raison. Oui ba opé sa raison ce n'est que le début. Na lobaki bon bato ba lobaka lokuta na benga ngo ba païen mais à l'église. Bon ba za ba païen mais à l'église. Donc yamba yesuta bongo mate ayebi lobate ma za na église. Église ba bola mutute ba lobaka sa nini yaka. Donc au muto intimida ka ote soka kende ke église. Problème est la rendre na muto banga nzambe pas un muto wa pesa na bolingo. Alors na pesa ki prophétie na lobaki bo. Kobanda suka ya novembre. Si suka ya janvier, mois de janvier, mo pepe moko le kana mboka na biso. Batumi ba okama muta okanga zate ezata ya nani ya nzambe yango moni makambo na lobaki na sakola na lobaki tobandi le 3 ti ba le 5 mukonza koloba mais koloba le 6 donc ezalaki ke likambu peut-être ngal po il fallait le 5 malobi le 6 na lobaki yango a pena ke koloba no bi ezalaki kake bandeli makambu ezoya ya bien makasi zo sala to saba sakoli to monaki pesa makambu suso nzama tali senga oyo il faut na bondela c'est pour ça na même na besoin ya drapeau. Na besoin de drapeau ya Congo, ya RDC, na ko invoquer na drapeau wana. Ya na makambo elingesa mapo na mboka. Turo tokofana nyete tokoloba. Na ba no pona vérité ça nini tokoloba. Merci Moto Nzambe population paysan na kati ya galère
En tout cas, les Congolais ba fêter la rappel mois de décembre oh eza penza bongo te nyonso eza bloqué na ba nzambe nyonso ba perdre confiance pe likia e bazolo ba rolia nini ba rolata nini bana ba osala ndenge nini makamongo ke ndenge nini ape ba parlement ba wi ko panza ngaku baza na kati baza libanda même moral. OK. Ata babundi po babundi makasi. Babunda te au moins te ke eza ndenge moko. C'est quoi sa population? Population na webisa bango kaka bachelika na Yesu. Parce que Congo ezaka elika na Yesu. Mama sinse bandi le lote, toti na mpiaka, toti na passe à 18 ans. Plus 2 ans oyo. Oh, présence ka bandai nango. Ça fait 20. To kufite bongo ka ya décembre. Te nzama bando sala. Nzama bando sala bachelika na Yesu, to rolia makamte ko leka bien. Donc nzama za na contrôle la nyos. Merci, on est en train de continuer. Merci Naba. Oh, nous sommes pas commentaire à l'émission. La biso ba partager, ba receper la paix. Maman Sintezo Malido Banzambe musique eso ça la bien parce que toni ba famille ba zo loko ya mutuya. Oh ba Nzambe ba na ngo besoin. Moto Nzambe to ça qui émission mo na cheki miniature ya Aska o azali pe mwana o parmi o encadraka o toyebi. To moni subitement moi si mususu abimi na mwana soit disant moi si aliboso o mobali ne abala ki batu supe ba lobby ezale mususu lokola mama pa azate bana baseso encadré te batu supe bazo ya pe na nenga greco pona bayebi ke église etikali kuna sans batu supe ba lobby eza bolingo mutu supe ko boya la musupe sina ba sala divorce batu babi divorce eza ki prononcer te okoki olobani na ba image wana tamboli vis-à-vis ya musaya na Nzambe ya mwasi oyo autaki ko bala. Bon, eza famille moko na respectera mingi ba aska wana oui ba matanga to zala et tout ba famille na to yebi muke to kutana pe net ndeko na ya mukolo ya mwasi na saluer en passant mama Sinai a changé komba yebi Sinai olangi nzama pambola yo Sinai olangi nzama pambola yo eza wa liboso na basi na bana basi oui mama Sinai kola pambola yo na ina lo babwe c'est une famille que je respecte beaucoup. Et sa famille au baebi penzambe oui tant tokende to fanda ozo solana mutu net ba aska on ozo sentir que mutu aebi nzambe ça je vous dis la vérité et ça bano ba koli na liloba pe ba koli na crainte de Dieu et ça moi noyo afandi sipe maram na nzambe mais il y a un problème le problème c'est quoi oyebi lelo batu mingi baza pousser mingi na monde à ténèbres pour na okende ko détruire bato baza na biloko bien kati na bango surtout bétoile oyebi tina nini na kozonga mukena fungolelo komoko muke pour toi ebela koloba Bible sotani sabiso Yesu quelque part azoloba bino mais bino bo comprendre que nature aussi enseignaka la nature nous enseigne-t-elle pas la nature ne nous enseigne-t-elle pas ça veut dire quoi il y a certaines choses tant que sotana bo motozo comprendre nini elinge sala pekende total film moko na koloba na TV film wana tolanda ngo bato mingi balinga yango soki bazongisa ngo lelo nga pe na linga ngo na landa yango na titre moko ezaki en Prince à New York film wana okomona ke mwana ya roi azaki mwana roi mais il s'est fait boy il s'est fait domestique vous savez pourquoi aboyaki mwasi wana ayebaki azaki mwana ya roi de père ke alinga ye te mais alinga ki royauté amen aboyaki mwana wana alinga ki royauté bozui mbongo mais alinga ye na un amour sincère très bien vrai. Aujourd'hui, batu mingi, surtout les Congolais, et là on a pendant na batu libanda, je m'excuse. Non, on a mingi na ba Congolais. Ata changer nationalité à comment américain 10 fois, mais il est Congolais. Ata 1 milliard de fois. Bazala na tendance ya intérêt à koluka basi na intérêt. Il se camoufle abimi mutu malamu. Abimi Monsanto, mais ce qu'on a dit na c'est le la peine naturellement nzamba sala bato penza matombola o baza élevé baza toujours na posa makambo ebele oyo bango bazala kana ngote mais makambo na ebele et c'est retrouvé que pas bato morobo entre autres le mariage au moment mutu bana mbongo mabalati c'est autant yo bimele bo wapi mobali fa ACP la bi mobali yo mais bazo kata ko contrôler non seulement prière oui to fuka makabiso to sambela ka combat spirituel to bondela oui o fuka mo bondeli tu as fait la part de l'esprit c'est quoi à part bomoteza nini o luka vina ya menaka ezalaka ndenge nini est-ce que ezana bato bazo kata maman Cynthia c'est très important yo kena molimo nzama ola kiso eza molimo so ka zeta da mama be ba zeta da mama lamu so kazane loko moko binkola wala kiso mais pour nous ba comportement vina ya mena ndenge nini mama na ngai il y a certaines choses nzamba kolakisa oui mais zo kanini tant
C'est ça. Et dans notre état aussi, beaucoup de mariage. Si on comment et là que so bomabiso lelo yango wana. Batu mingi bazon di mababa langue pas mobali. Tu ne connais pas le passé ou l'histoire de cet homme. C'est déplorable. Entre nous qu'on se le dise. Faut tout ça la recherche ton Non, maman c'est la moindre des choses. Tant qu'on a une période de fiançailles, yango bon, habite le baka batu ba kutani ka ba kutani ba balani ba lokotani quelque part ba balani. Mais Mouto a dit moi ça dit 2 ans. Maman, il faut chercher oyeba outi na famille nini. Moi j'ai toujours dit actuellement ce mon mobile a tellement mobile. Yo tant on se peine na mobile kitoko. OK, on se peine na mobile kitoko. On se peine na comme naï. Olongo lo baka yo mokondo se peine naï. Yo so mona vite azana ba fanatique ka moko. Fanatique moko. O mona reade madi beba sona za fanatique moko. Ana ba fanatique ndenge yo se peine na mobile wana. Ndenge pe batu mususu ba se peine la naï. Eza la batu tout mais na catégorie batu. C'est quoi problème ça? On dit pendant moi si kitoko bien mobile kitoko na monde lelo azala yemoko. C'est faux. Non. Ce que ça moko te le koyeba pourquoi ça yemoko? Soit à ça mutaba des arbres boya gaé soit yenda za la bien memba on sonne maman sinta problème ça mingi na batulelo ezala nani inconvénient ya koluka koyeba nani ozoki ne kobala luko yeba avenir na nani mama papa et comme ka bolibala oka yaka omuni motu très important la vie bana maman parents bakamona solo ba parents ya solo na solo ba beba parents bazali soki mwana linga bala abala papa on a akosala on a français to bengaka investigation akoluka eba mwana wana mobali asalaka nini asalaka pe wapi atanga ou bien atanga te aza ekolo nini auti wapi na famille nini pourquoi on voit pama il y a des parents hein? Même na Kinshasa oui akolandela pena mwana nga kokota même si ba parents bakufa mais ba papa leki bayali ba papa kulutu bayali ainsi de suite maman leki ba papa pourquoi pas kolanda ba tata mwasi non eza mabe yango moni lelo ba mariage eza soni ezo tuta non kite mutu moko aza élevé en dignité ou bien comme moko yebani abali libala pe leki na kimia na okina noté ou bien bazoye. Voilà ce que je peux dire. Vraiment. Merci Motola Nzambe. En tout cas, na sur bana Nzambe baza édifié. Na biso mo peut toujours parler. Mais oui, il faut qu'on nous kaoye bana bo moto. Très important. Oui, ba parents les ba non. Si ma prière, écoutez, au sambel, so ça vu des prières. Ce que loka mabe pa na yo, Nzamba ko lobela yo. Toza na bespel discernement. Il faut le kaoye ba mobile on ndenge. Landela est passé, lu kaoye ba passer moto. C'est ça. Maman, on ne peut jamais parler de Nouveau Testament sans pour autant enseigner aux gens l'Ancien Testament. Amen. Le passé ou bien histoire ya vie à Moutezalaka très important. Ce que moni mobali, on m'a dit que tout n'est passé non in, a comme kobare a mobile mabé. Oh histoire te a mobile mabé. Parlons de nous. Non, parlons de nous, parlons d'aujourd'hui. Oh, on ne peut pas parler d'aujourd'hui sans pourtant parler d'hier. Vous venez d'où? Qu'est-ce qui t'a poussé de m'aimer? Qu'est-ce qui t'a motivé de m'épouser? Parce que je suis belle ou on a beaucoup d'argent? Non. Faites ce que je vous demande. C'est pour votre bien. Ça va vous épargner de beaucoup de dangers. Merci Motola Nzambe, papa Jano Bontongo. En tout cas, merci pour nous. Papa, nazo kama lili a pour accident salamaki kaka place auto le karawana na Sabena. Comment na mutuka epanzani bako bimisa bat na soki grâce à ko illustrer ngo ba lo monsieur ko illustrer mais to boya kaka pour na respect ya ba we me ko illustrer quand même mutuka ndenge epanzana ki papa bat lokola ba sardine na kati ya mutuka zomona bana basi bazaki ko sala déjà ba snap o to benga ba TikTok soki TikTok wana ya bango wana osomona bazo sala déjà selfie na moi me ko yeba te ke bako koma bibembe na butu papa mona ki événement na ko bimisa na kati ya mutuka de cercueil et cercueil moko na bike komi balé ya na bilamba ya rouge lokwa ka nde ndako ngo ezaki ndako nganga mutuka on dirait ya masanga nde tutaki mutuka wana mukolo amutane ko conduire mukolo mutuka akimi komona bilamba ya rouge na kati ya mutuka ozomona pena ke oyo kaka ba sacrifice humain. Il y a sorcellerie à haut niveau. Vous avez que ba Nigeria to ba yebisa biso mamboana ba incantation salamaka okondimate bana basi na ebite nga zotina binotina sia na sali na chaîne ya conseil mais nazo comprendre ti
biso droza na biso ba erreur na biso ba 2 3 erreur ezani moi ko silika moi nini boy moi mais misusu nde ekoma déborder voiture moi ce ko somba pe voiture moi ça ko somba pe nda bolingi ko landa batu ya kombo ba renommé ba boyebi ndenge bazwaka mbongo na bango te moto na nzambe lobana no pona accident wana bon pour accident wana mama Cynthia pona nga na monya ngoza na ba fille bon accident wana ndenge salami d'abord acte accident d'abord eza acte moko pasi eza mabe eza pasi ok o ba kufio na baza bato lokola biso pe ba ndeko na biso ya basi epi na tala ki basi kitoko alors ba kei kaka boye vraiment na mbeka ba kufi bazalaki na venir na bango basala makambo minene bon bango ba na moment bien o bato ba kufaka donc o ba ye ba raté hein o bato bazala raté tu o bazana ba distraction ba kene na décembre ba kene na décembre alors esa ninga passe mais na ninga ko benda matoyi na bandeko muke eza ne loko moko te o esala maka 100 pour autant et pas nzambe ezala comme un enseignement. Dieu est en train de nous enseigner. Et les gens sont en train de pleurer. Moi, je ne pleure pas. Bien que j'ai eu mal parce qu'il y a eu mort d'homme. Perte à vie humaine. Et le ça fait trop mal. Mais je me suis ressaisi aussitôt, comme Jésus-Christ allait là qui t'a Lazare à Koufi. Mais à se ressaisir qui? Alors lui, papa, ça la po bateau yo baye awa. Baye bake yonde mutu obenganga. Mais pour Nanga, je sais que tu m'exauces toujours. C'était ça le langage de Jésus. Moi, je dirais aujourd'hui, dans les lits, mettons, on a surtout que nos papa, il fallait les carabos. Il fallait ça la mabo. Pour aider à bâtir à l'élo. Na yebite boling to tiabino na bando parle la langue. To parle la langue. Na lo ba langue. Ce n'est plus normal. Vous cherchez quoi? Ce n'est pas seulement Kinshasa. Même là-bas en Europe, c'est partout ailleurs. Partout. Au moins, mobile na moto. Babiso na zuna nga we wananga. Au moins, na sur internet ya omonote. Au moins, na moto mabe. Au moins, na makolo mabe. Le lo est comme ça aux ana mutu kate moi c'est kolingote. Mais oui, ça aux ana jipité. Ou bien moi mutu ka net yo za na mutu ka no wana et là wana moi c'est kolinga yote. Mama Cynthia komi pasi to sala nini siko makamabwe. Ezanza meda zote ya ba obatikali. Omoni makamabwe. Nzama zote sabino boy. Ce n'est obi tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. De l'or, ouais. L'ange, le diable se déguise toujours en ange de lumière. Yo moni mutuko lobina ke no mata. Nazi muta mutuka. Lelo ba fi ba boya ki copinage. So ligi fi on la copine na olingate. O l'exceleta. Ba koma olinga balenga ba poche bele. Ouais, ba ka préparer papa bosinani. O bango ba boya ba terme soki lamba lelo buki lelo. Mo te bango ba buki bango lelo. Ba lambi bango lelo. Et le domaine na bango ya ngala. O mo te ba saki de. Siko yebisa ngai nakata mutu kabuke kuta cercueil et loko ndeba tu faut pas lobela na Kinshasa pe na monde ya ngwana c'est ça comment na mutu ka kitoko boye mais zo bimisa biloko mabebo comment mutu ka bien mais zo bimisa drap rouge tangu to yebisa kabino ke bata ba jeep o soki bango tout enga na lobi bino tout bino nyonso bata ba jeep bosoka bana basi ya batu na poto awa bolengisa basi na mituka bo bata misala mabe to loba bongo parce que yango ezo monana na lingala kuto na Kinshasa soko sale loko moko abi muyaka moko afingisa banyaka combien nyonso donc soko moni muto na muto kazo so ba jeune fille bokeba ba komi batu mabe omoni muto azo be na muto ka komata te tala ba fille la coffre komata te lobana fongola coffre fongola muto ka fuye peno de policier pena otala aussi pena torche otala muto ka aussi et puis muto ngo peso ka sa muto mabe c'est ça c'est spirituel hein c'est spirituel ouais pourquoi faut la communauté mama musu pe sereke ezate atiki yo po ok obi ke bino pe bana basi le loboli misanga ba de konangai c'est ko place à vous prière ezate vie de prière ezate église okendekete ce que vous allez rata ba vie de prière mais bana basi on ba sentir que muto mabe mama sinsanga na ba fi mususu bakenda yo ngolo baba fi mingi omonaka ta mususu yo moko peta mususu muto moko apenga mama sinza tokende tokutana yaka me oboya makolo kilo ngo mata mutu ko bité na kende mama sinza na ba place no bandela te nazo lingela na no bango bul na bible na otanga bible na ko sanza po eza normal te nzambo za bolingo nzambo za malamu tala soki to te bino to lobaka o ba pasteur ba lekisi ba prophète yango na bomoni azui ba ko et puis muto asena bango accident abimine bien c'est sauf et le côté tala mutu kango bien et finalement kana sima côté bango basala ni bazalaki est-ce que vous comprenez côté tala cercueil et bimisi biloko mi na kata de kana debikeko baya basi debasi et ça déjà et ça qui déjà préparé si comme on y écoute monani combien oyo to ebité ezole kana ville Kinshasa c'est ça combien to zo mona te ezole kana poto kuna combien to zo mona te ezole kana hôtel
Combien de sommes la tesoro kana ba flat? Oyo kutu nzambe zo lokumu po tomoni. So moni nzamba comme na niveau ko la xebiso be seke leki. Eleki est débordé. Nzamba zo kebi. O mona bino pe ba parents. Mwana chebota bimi kanga tala mukila ba pe na mikila te. Jemela na nzoto mama e okei wapi? Bazali et ba parents, baza quand même bazali. Ah mama Cynthia. Ba mukie. Pona passe. Mama Cynthia, ayebi ke mwana ndenga bimi na retour, to kolia to kofuta ndako. Oui mama boko futa ndako, po bo batelo eza nzoto. Na ndimi bola na sanzete, bo batela molimo. Est-ce que bo futi ndako te, bo perdre na monga ndako. La grande fille bo. Na place bozwaka. Na mwana na bino. Na nyonso bo perdre. Donc eza penda pasi pe mawa. Yango no senga na ba jeune fille. Oyo bo mesana, lobaza la mbaye no fiancé na ko bimaka boyo ka soni. Kola limbisa bino boyo ka penda soni eza soni pe mawa. Boyo ka soni poli kambo salami eza soni. Liwa mususu ndima maladi ya bwe. Mais okufi place okendeki ba binsa se so otuni ba bana kasina ete. Baba leki nete. Eza pasi pe mawa vraiment kola sunga. To banga nzambe. To banga nzambe. Parents na passe. Otiki parents na passe. Et puis parents mususu ebita mususu ba ki na ki anniversaire. Na ketika camarade nanga. Ba linga pe ba camarade. Makasi kasi camarade na mimaki muninga. Ya boy so olandi bien, abenga ki camarade. Yango ba koma ko ina biso nga so na keka na bendo te, ndenge ba dongola kanga. Na mikolo na koma ko nyoko ma. Oui, na koma te ami ba jeune fille. Ba jeune fille ki toko na ba fanda na ba kwena ba terrasse ba luka ba passa chez. Bien papa. Choisissez maman Cynthia, Dieu a besoin d'eux. Tant comme me pousser, il faut ba to ba bongo mama se repentir s'il vous plaît. Amen. Bote ne wana ekosalela Yesu ata na église, ata na protocole, ata na adoration. Dieu a besoin de nous. Hein maman Cynthia? Nzamba pa molone ngozo me mabasa na nzambe mingi mikolo na évangélisation maman nkolo opambola. C'est une manière ya ko évangéliser. Amen. Balapa. Merci. Moto na nzambe to koti ce qu'on a vu sujet na biso to ke ko silisa na yango mari et femme de nuit. Papa ça la mara ndengeni parce que ba misusu romona infection bande fanda. OK, c'est tout ça. Pour ba fille belé au mona ata sokoli lokola ngabo. Nga pena na ba copine suto otanga ba kombo te pona respect, mais au mona a dégager pena solo ya nzoto na place na nzoto na biso bo mwasi. Eza na libali musupe idem solo ya nzoto et si la raté. Même la plupart ezara mingi na basi. Au mona ata sokoli mo sa za solo. Na mibali bazo za ne bazo ba neni yo solo bo. Solo ya muto ya munoko. To ebi ke ya mo so za pour moto carré ezara même sube comment exagéré. C'est que Marie de nuit pas na ba sens mususu ndenga opérer la kango na nzoto. Oui, ba Marie de nuit wana bazawa na ba opérer kama kasi soko moni ba infection na e yaka na ndenga makamu mibale. Infection na ebotaka na deux sens. Et ça na ba Marie de nuit mususu tanga zo pesa infection. Infection fa na nzoto mwasi et binsaka solo. Solo eza na deux façons solo. Eza na solo oyo mwasi azo dégager solo pe solo wana mutako yo kango e aye mo côté. OK. Entourage nae. Bato ba fandi wana. Yo muto tamolaka nae okozala mal à l'aise. Mais ye taliete a dégager solo wana et solo na ekimisaka mibale. OK. Siko se manifestaka ndenge nini? Tango babandi bolingo sika solo wana ebimate. OK. Soki bolingo bandi ebimate. Soki basoki ne baventure na bango ebimate. Soki kaka mobali wana a connaître ye basali acte sexuel ibuso kaka pa et bandi solo e bandi. Ou soit soki kaka mobali wana la ki mariage. Nazolo ba bien. Tolanda. Soki mobali wana la ki kaka mariage solo ne sani ebimi. À cause de la kia alekinae bakekuna hein basali kande tozolo bapo bana pe balandaka faut te bakomanyola ke mission hein pour na respect ba bato ba olanda biso ceux qui bakeko ça la fête sur internet ata basali 10 fois solo ko se manifester mais jour kaka mobala koloba siko na komi prena lukana ba na bala solo sali nini e bimi yango moni bato belé afanda ka bena mobala mais le jour mobala a eu décision abala ebitombe bandi. OK. Bitumba ko sakana te donc yemo ko bandi ko mituna na sali mobalo yo nini talaka mutolo be balanga et puis bata bongo sanga balo ezaka libale je vais faire ça so solo ane bandi ko dégager soit solo bo moto boy soit solo ya molimo po solo molimo eza ndeni papa na ko expliquer ngo moni na sabu nzama sala ngas na ko même solo so mutalinga kufa esprit de mort ezala donc oui. Ah OK. Ezala donc ata solo lo kama be oui na délivrance nzama pesa kango et ya za emo so tali mutu wana za keba na mona boy na bi muto yo na o sentir mabe ana seulement so na koti na ndako ba ndako combien na koti so na koti na bo samela pona ki so la kufa. OK. Et effectivement musu pe o mona na koti na ka so la bien on est mbongo boy moni mbonga sika après que tambongo koti donc ezala donc so mo bala zu kaka idée a bien pona mona moi si solo ane senini e bini
Mususu mona kaka fandi boy wana solo modèle à liboso. Yami balé zalaka infecteur. Après ce infection mo misa solo. Ata sukoli mona mo sana zola solo mabe. Soka bandi ko lumba solo nzoto. O chaka ba parfum no ben ba Gautier, ba Papin, ba Miguel, ba boss. Ba Dior, homme. Ato chenyo so na tant que wana esprit mabe na nzoto no na kombo ya mari de nuit ou bien femme de nuit. Solo kobima. Et aimer la parfum. Parce que mobala na banda ko sani ko éviter. Soit aux propre mais ya monako mabe. Na ndenge nini? O lati pendo sukolo lati kitoko neto lati bo. Tango kepe na jowana mari de nuit sanini. Il se manifeste. Pourquoi il se manifeste? Maman si tu es habité dans sa zone fandi na moni mutu. Au moins na mutu zo botel bobi o zo le baiser esprit na hote. Ce n'est pas toi. Je vois un autre esprit. Donc ce que bimi et se manifester mutona amonium nabe. Amon ndiko sukoli bien te. Mais je suis là non na bien. Autolora. Nde sala malem soko sona na mutu pe bona mobali no ke obi lelo pe na mo abengi tongo bimarabu. Ainio. Manif mari de non se manifester abeta ki bino flèche. OK. Flèche simbi. Mais tant que abengi a fâché. Elle est beaucoup à se manifester. Il y a au plusieurs bateaux et la mobali au sala moi c'est mabe ou bien moi si. Mais au sengi pardon me comprendra te mabe au sala ke au sala ezonga kaka. Quand on ezonga au finga ke kaka au sala ka mabe lukaba bonde la pona yo. Amen. On a besoin de délivrance. Ésaïe 61. Papa tangako. Ésaïe 61, nzamba zoloba nini? Amen. Toto Ésaïe 61. Yoka liloba, place sujet na biso mari de nuit fandeli. Ya milimo mabe. Ya on a zoloba, toye na toli à délivrance. Il y a un temps pour toutes choses, de côté na ta délivrance. Mutu na mutu, on a besoin de délivrance. Amen. Ato ke poto, on a besoin de délivrance. Amen. Au moins mutu mususu, on a ba bêtise na comme na poto on sera ba même bêtise. Soka o bandek biloba loba, qu'on a poké na biloba loba. Pote délivrate. État d'esprit pe ngoya molemo son de délivrer. Amen. Repentance, au Seigneur pardon au bon ami, Saint-Esprit aider au bon one. Aux yeux de délivrance. Yoka. Abi l'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Mutasol babo ngeza Yesu. Amen. Abi molimo na nkolo. C'est ça? Katinanga. Yes. Alors Biboé. Car l'Éternel m'a oint pour faire quoi? Porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Na me masango malamu na ba malheureux. Bato a passi. Bato baza passi na nzela lisumu, na nzela makambo ebele ba blocage. A continuer à l'obiboué. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bato ebele miteme sebebi na nzela kamakambo. Mais Yesu aye po bikisa yo. Amen. Muteme beba mona makambo salame na nzela ba mari de famille makambo ko bloquer, ba sukolo ba maya mabe, ba solo ba cérémonie ba pratique vino e beba makambo kangama o comprena kate, mais Yesu Kristo la ki po kangola yo. Amen. Nzamba wende ya pakola tina mokeli po na ngana yo to bikisama. Amen. Poto zo lobiko. A continuer à lobi boy. Abi pour proclamer aux captifs la liberté. Aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté, c'est ça que je dis. Batebele a en prison, bat bloqué, bat contrôlé. Des esprits ils ont contrôlé. Amen, amen. Hein? Amen. Esprit et ça contrôler mutu. Moi muta bimesate. O eko bimisona ba masturbation, makamama bewana et ça la melakayo, ce n'est que la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu n'andela moi na Jésus-Christ. Yesu asa capable ko bengana ba mari de nuit ba femme de nuit na vie na yo. Amen. Yoka alobi pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Aux prisonniers quoi? La délivrance. Maman Cynthia, tout le monde a besoin de délivrance. Amen. Et on a battu dans la prison. Yesu est pour oh dibino kaka délivrance yango na tangi. Ésaïe 61. Yoka place nazo sepela na suka alobi boy. Ah na suka alobi. Enfin qu'on les appelle les térubins de la justice et une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Une plantation. Nous sommes des plantations, des arbres. Amen. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Donc, plantation est anine. Plantation, c'est une qualité, une certaine qualité des arbres. Oh, mtalo nakaka yango. Plantation nanga ba café. Plantation nanga yabo. C'est comme maman Cynthia yo nanga na bato bolanda biso toza ba nzete onza malona biso lokola ba plantation, c'est-à-dire ba mise à part. Ba lobi bien c'est une certaine qualité des arbres, pas tous les arbres. Eh bato tout me bato baza bato bilaka. Bato nza ba benga, bato promesse, baza ba arbre onza ba planta ba lokola ba plantation. Azal alobini pour se servir kana gloire. Amen.
Donc yo ndenge oza wana nzoto na yo wana eza kindumba te. Mais eza po servir na Nzambe na gloire na ye. Vie ozo mener, il faut rendre la gloire na Nzambe. Nzambe lobi to za ba nzete plantation po ye a se servir na biso na gloire. C'est quoi plantation ekota ba mari de nuit. Ba femme de nuit. L'esprit ba masturbation ba puissance à mabe. Ekota biloko moko ba démon géant. C'est quoi yeso ko sepela. Jamais. Nzete be et bébé. Et comme si sous beauté nango te d'où il faut l'examen la délivrance. Il faut benga nango. Amen. Et Nzambe aye pour la délivrance. Et yangwana na ebiso na lobi likamba solo wana ezali eloko il faut batba le kana délivrance. Abotité. Abotité eloko te azobi mamai ezala mabe. Or mutabi makamaya mabe na bilomi mi balé. Eloko liboso ezali soki aboti. Soki aboti te seka longolize. Soki aboti te seka longolizemi. Soko tunya na bomoto bonga na kutana nango. Alobi na longolizemi te seka boti na mo. Na boto. Et ana base bele babota bana na butu. Yango moni mutazo bota te. Azobota te. Nzoka sabota bana na butu. Po mobali ya molibo mobali ya oto bengi mari de nuit. Aboti sai. Moi si ma bana ezate maman ça existe. Quand je dis ça c'est parce que Dieu m'a appelé à ça. J'ai vécu ça. Nako yana mena bato ba ko témoigner. Yo yebi na to bondela pona mutu ya 7 ans. To kota retraite na grande seno yebi to bondela pona mutu azui zemi. Akena ngalema balobi zemi mwana na kati ezate. Ozoyeba ezate azo sointe makila. Metango ye na bine to salanga no 14 jours après to sala 14 jours na changer na bilongo kuna na hôpital ona kenda hôpital mususu. Na bonne pona 14 jours amona mwana koti na libomo. Mama Cynthia ezana batebele azobima biloko lobiona mais azana mwana abota na monde à ténèbres et pas mari de nuit. Moyen si maman. Ya pesa la ke batu so babota te abali mazobota rate. Abala sobota te. Soki bongo te musesa abali azizemi aboti ya keko bota mwana seni akufi mari de nuit abomi. OK. Minge sala kana kati ali libumu. O ba tsenga nyokanka o kita disa. O na moni ba obomelanga bana libumu na nebisio. Mari de nuit za na bana ne asacha. Monde ténèbres na bana basiba. Na monde ténèbres bana bazala déjà. OK. Si vous avez un peu de temps, vous avez déjà un peu de temps. Vous avez un film Niger, vous avez un peu de temps monde ténèbres. Azana bana. Ezali. Ce qui est là, tous autres ont film na batu teme. Et ça na Kinshasa. Batu basala accident ba binse ba secret ba drap rouge bikeko. C'est que ça existe batu ne tetu. Ba onde ba teyak. Ba film nigérien ya ko teyak. Biloko ezali ya ko ezo salama. Yango na zebisa yo muto moni groupe évangéliste oui mais groupe évangéliste bayaki ko bimisa ba secret yango moni ba combattant ki bango. OK. Alors wana ce que senga likamba prière ebele karaté. OK. Et senga likamba comportement. OK. Attitude. Lolenga ko zalela. Yango mama Cynthia soko zala makambo mabeto même si tu pries beaucoup au koya. OK. Il faut que le Nzambe c'est pour cela Nzambe l'extrabi son brisement. OK. Tant on l'extrabi son brisement appelle celui qu'on en français on appelle ça les fruits de l'esprit. Amen. Tant que mon Christ soit fruit de l'esprit, il y a pardon, patience, douceur, maîtrise de soi, tout ça. C'est pour t'épargner au coin d'un piège à diable. OK. La colère, quand est-ce que ça m'a bien pour quand ça porte, oh il faut nga makapo mouina sani akota. Voilà pourquoi j'ai dit il faut faire très attention na ba solo na ba zubimsa ezaba effet biloko. C'est quoi solution zani papa pour toi que déjà. Mais solution ezali moko, remède na terre, ezali Bible, c'est la parole de Dieu. Yes olobi na Ésaïe 61. Abi l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour na ko délivrer bato baza en captivité. Amen. Na mais ma délivrance c'est ça le sambo, c'est quoi le sambo nyo sauté. OK. Le sambo c'est ça ba tactique. Au prier, babé en directive. Il faut d'abord l'homme de Dieu a sa directive. Même si tu as l'onction, si tu n'as pas de directive, l'onction on a et ça les l'autre côté. Ngala bin de comment qui na poto. Ta on a une directive azona nanga auseka. To kota na prière. To do sambela. Nguye kiti to kota retraite makasi. Na sepela ngane mingi mwana nanga moko azana poto. Soko tant to kota prière to sala 3 jours. To koti prière, to bisinza mbeto ni to bondela, na to bondela boité. Pesa biso directive. Bien aimé bon seka. Na mi fandela na ngate na 2002. To koti prière, tu as fait 18 ans. Prière na ma campagne. Papa. Nzambe directive pesa. Webi directive nzambe zaini. Jano, bo sala 3 jours à sec sans comme la maille ça. Ah, to sala. Okufa to sala. Kubanga te. 3 jours à sec. Moi na on a pesa mbote place aux Mireille Lolekunda Nzamba pamula yo. Asala.
Mira sala. Mireille abeta 3 jours à sec. Lolekunda, oui, il y a un moment où on a kamunae. Azan na Belgique, nous sommes pas Mireille Lolekunda Miralo, Kola Monayo. Ma fille. Alors papa, c'est quand on a 3 jours à sec Nathalie Mireille. Nathalie Ndokomoko Iget. Il y a un groupe évangéliste. OK. Tala ba tunakota bango retraite. Akenda poto kala Iget, groupe évangéliste. To côté retraite na 2002 s'il vous plaît. Abiomoni, c'est quand on sisi na minuit 3h to 6 to 4 to fandi na lamunga na tango lokanga na zo kamba na moni bandimiti to côté retraite bakangi nga bilongi. O poussa ba directive. O moni, o lapa 3 jours à sec. Maman to beta 3 jours na bana ona. Nzamba pambola bi. Amen. To beta 3 jours, il faut to sala ba toute délivrance. Na o sala toute délivrance ngamo na okoya. Ce n'est pas l'homme qui délivre, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Ok, maman Cynthia. Alors, tant que tu as la délivrance, tu as la délivrance, tu as le monde qui se retrouve on a poto, on a visité, ça paye et foutaka. Alors, benga prophète Jano au soit directive. OK. Kobanga te 3 jours à sec, yote directive est dépendante de mutu. Na opesa yo salabwe. Lokabwe salabwe. Loko kota mabondeli. Loko so ma Bible. Loko tamukaka na RTL otanga ka Bible psaume po na opeso R. Toi ma casse non ça va suki non so ba talon na bilamba cher mais ko somba Bible ndé makambo. Maman Cynthia problème yangwana babenga boleka na délivrance lokelo ngena nzambe kene pa basala nzambe loba. Tala na lota ka oui. Non. Na lobi boy. Keba koloba te ko na mona ka ba fête ya femme de nuit yo mobali. Na mona ka ba fête yo mwasi na mona fête ya femme ya mari de nuit. C'est faux. Soko moni effet zalaka te kende kana prière mari de nuit ma bena femme de nuit mabe eza oba se manifestaka te ki asangana na onzoto nzokaza mais okoye ba partir d'infection na bible infection tout est attention prophète Jean ba ki son kamuta be non mususu ezali za ba microbe tout ça là mais hormis ça diable a profité kanango pour agir kende mona ba misu baza ozalaka nerveuse à tout moment ba misu ba santaka ba sensation mais bref oza mutu oyebi moko oyo santaka luka basali na nzambe to komi na moment de délivrance tango yangoyo Vraiment. Tango yangoyo likamo na tango na yangoye oyo tango a délivrance o umeli na viona mama Cynthia ko bosa na teli kama masturbation et tangi ba tebele o mona mutu azoke d'église ayembelaka nzamba sambelaka balekisa na délivrance mais so azoke na ndako a se masturber On les apprend on ba film on a te donné. Kotala ba film oui ozotala ba film faire kotala ba film mususu ezala ba film mususu ba senga ba tala yango. oui couple kotala ngo na ndenge na réseau moko bo ba de amibale OK. yo ozotala ngo sa yo moko mama Cynthia ko bima na butu mama Cynthia oh tala ngo yo moko Moete. na mama lelo lisusu oh mule betaka air nyoso malili nde malili yo tala ngo moko mabeti bato baza ko se masturber eza mingi puissance ya ténèbres il y a un esprit mutu azwi pena décision na a na oloba saint soit lobi na ngabo bato mingi bana ba pratique ona oloba mais bakoko kaka ko Kotika te appelle le prophète Jean appelle l'homme de Dieu Amen. et puis bokoloba na ngabo papa basambela po na nga mais na tika kaka te na yebi ngolo nzama chakati na ngai tokobondela OK. na ali comme na ko biso sala na koloba kaka sala boy et ana mutu muso azo délivrance aye na chasser te na salite mais na doré kaka na bandi ko yembaka tango na zoyema bandi ko koya tango na zo esprit zo kende na belo na koloba Amen. nzamba pambola bato bazona ndali loba. Merci l'homme de Dieu tozonga et ce sujet est vraiment profond tozala wana liloba pour tous ceux qui savent puis prière à clôture. Liloba na biso prière tokobonda na pambola bango na pamboli mutu nyos o alandi liloba oyo sika liloba oyo e ya kokangola yo ebikisa yo avant obenga prophète Jano topé mama Cynthia Kapache tangu kako zolanda émission oyo pe osilisi yango bien aimé nzamba kangola na kombo na Yesu Amen. oyo ekangamaki na vie na yo efungwama tika milimo nyonso etourmentaka vie na yo désormais na menacer yango dans le nom puissant de Jésus. Laisse que la délivrance est à la partage na yo. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme ce que je dis ça vient de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ en personne. Laisse que c'est Jésus-là à kangola yo, à délivrer yo, à bikisa yo. Na kombo na Jésus-Christ, ndako na yo, pole kota, vie na yo, pole kota, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Na pamboli bato balande émission lilo basuka na émission ezalika que boka ngama nzambe na eloko ko bisa mosana nzambe aska place azali. Bon, na koyebisa mosala nzambe aska place ali akangama na nzambe. Baza makasi ya ko détruire mabala bato. Mabala bato aska soit forte na yebi obi mwana na solo belaye elobi teke pona te. Eza bana oyo na ndenge mabete. Éducation fanda. Bana mama na biso langi ya couple langi ba aska wana
baza bano baza enseigné hein alenda eza bitumba akolonga mais akanga matoi amuta mabondeli oui akota mabondeli nzama o confondre et surtout libalo babundisaka eza libalo ezalaka na makambo bien kati nango na lobite ke nyoso babundisaka utaka na diable non ya nzambe mingi nde bundisamaka azala a répondre mabete akota na ba système bato ba internet c'est trop diabolique afanda nye bango balobaka nde na prière bana wana balobaka na prière wana mama Cynthia na ebisio famille wana balobaka na prière aloba na prière nzamba ko pesa longa ako justifier et puis mobale wana soka yaki na mission mabe ma sœur reste calme a okende moko mais soka yaki na mission malamu nzamba ko fanisa bino pe nkola ko zaloku amen na pamboli bande ko nyonso o bozona de mission nzamba mona bino na pamboli babier na pamboli batu nyonso na zomona batu papa opesinga mbote te prophète Jeannot ko pesa mbote na pa na kokaka penza te mais na banda ko sala effort na pesa bino mbote place boyali tokanga na Yesu tokomi na tamabe tokanga na Nzambe toko benga prophète Jeannot batu bele babengi mama Cynthia ba requête yali donc na zokota mabondeli mikolo Nzamba mina Jeannot kota Nzamba na choite pour ba requête ba mari de nuit femme de nuit il y a une prière intense. Nous avons pas la chaîne. Ok. Amen. Merci. Na grâce Matelo. Oh, Jubiso Bilili. Merci d'avoir oignon sur la émission. Oh, nous avons vu par naï. Tout le bel bâtiment sous mes choses. Vous avez retrouvé na 4 sujet. Oh, zoa par naï. Que le bon Dieu vous bénisse. Bonne année 2021, 2021. Joyeux Noël. Tout qui est dans Nzambe. Partage, il y a Saint-Esprit, il y a des assauts. Donc, l'icône et l'autre, l'icône en Nzambe. Voilà. Merci. Bye. À la prochaine. Capage TV. Capage TV.